combo ana combo monanga te non la bandit théâtre biso ya éducation so to lo ba côté mais le quoi bobi ka lo be na ngapo ça le temps ngai na bandit théâtre te ke na vana na cabine mo ba singa yo kota tableau apotika comme na manena ya bandit théâtre na cabine donc na bandit théâtre ya formation na botama artiste ba je ba sala bango na bango ya ba news a continuer na ba na bango so ka continuer na nga au pinga la tv nga na loko des éducations na bisoté so ka fait ça a continuer na ba na bango mais so a continuer na Michel nga zodot na botama 7 mois na botama Michombe so a continuer na yebi makamneti na tala ba blo na bango aza frère to yebanaki na sima art nga na tala makamneti so ka continuer sous ko manquer nga na hotel seke na leki na komo na banda succès liboso na ye na bima liboso ne ngenge nga asala na théâtre na komo na nango tilo ya sala ngenge wana daya mbala no asuka osala bemiso sa bapese bino na bino so continue na komo na même na barelation bambila na relation na leki tuku donc continue mamna mais yo lobi akoma akoleka na tv bana nga ba famille nga ba banga na ye loko ngane to le lo yo to ngane obi aloba ebo c'est pas la première yo ko papa yo to ngotala kyango iboso ba ko meta yo yebi akoni o le kapa le ketu obi ka ba ka meta o moni list boy to za na éducation mon côté na ba meta bichu monde na lo na lobi kuna na mbutu salinga passe obi ka albela ngana hayi lo sisa ba iboso te ko iboso ba ko meta mais na rep au beta Michel nga ka moyebi o tala ba video lo ba pe lo côté to avec ça na lo ba te biso na list boy éducation na biso base na biso za biso sexa permet la prise au rôle permet la sexy ba chalet ba jouer ba jouer biso base na biso pour ça te que aux en succès biso succès za musala mais bango le quoi ba ba base so na répondre de l'autre tunga ko ke na ko pas te parce que problème na ka bena ngana ne logo ta finga na kebisi na kebisi pour je peux pas dire que la kebisi c'est un boss hein. Quand tu dis ça de certaines choses à la télé, il faut avoir de certaines réserves. Boss Annie. Donc c'est comme ça. Au monde a à la maman on est etc. À te karabaka, lui karabaka, lui so. Masa botika oloba mambo éviter. Les gens m'ont so mutu so côté ba yo biso histoire ya ba ve mobo na ba mix na ba France. Ko tango na basi. Ba yo biso ba histoire ba ser mobo ya sala bo dia pe mikilo. Ba yo biso musu o ko bimisa mutu salire yo. Faut continuer belé bima. Ada patron te kala so ko ju ko ba ser ba mo boye tam su tete tam ba sali de ba tonandi na je to za mtana fota kilo ko no commissionner on te que la ba voiture ba do mu to ba ba ebite ko sa ba do hata kama to te ka ba voiture na kuma commissionner na kamisa choisi maman Mundi bonjour maman Lusuna bonjour Tania bonjour Martini Fataki bonjour Émilie Makadi ya ba Makadi lo donne Oliviera. Bonjour, Émilie. Oui, ça là, ta question, on a combo. Tu vois, nous t'en avons pour les avis na biso. Voilà. Mais ça va continuer. Na ba au moins tu n'as pas les nous toucher. Bon, peut-être l'autre histoire. En fait, l'autre histoire, mon ko choka ba na vie, mon ko so pour les cas on a passé. On est loco. Mais ça on continue. Na osenga pena en tout cas, les spectateurs vont dire que c'est un maman. Mais le quoi finir ngana y logo te. Donc moi na KBC à côté ba base na ba. Nga capital. Ngai na solo bien. Mais na ba mtema. Si c'est leki na otate ba bureau tout temps. So do kutani yo beta na nga. Mais so pour na relation ba lukana na arrêt. Na raison pour na ça ba prendre. Na yo menga mission na nga. Après on a te pour na lo. On va ma sérieux. Alors, c'est moi, il y a un KBC tout. Soit continuer sur go. Au moins, soit continuer. Moi, je ne vais pas Luka. Parce que c'est pas Luka Kawana. Il y a un Aloba, Alba, Maki, Maki, nga na za ta nga na ta ya jouer ba na zo sisi nga na ta na tengami na e créer comédie ba ba sepe na ta polémique c'est comme si l'éducation liste on est na fâché be pende ko ba ko fikira na fâché bonjour Iris la belle na comme ça na nga na be donc maintenant on vient à Galben na na eloko trop ko na noko mona minta na mona delvo pas la
za nyonso batuna bisha kolande so na saa te eza pulo na nga nzamba bidon na nga batabi papa Grégoire na Telvo badie merci moko ba oyebisa bato bave Nes Machad moninga na foto na gante na nga bala ambassadeur mais natala bango te na olobela ko pourquoi eza vie chasse à serre eza chasse à bavie eza chasse à baleki je suis pas là pour natala bandeko nana droit nyonso na ko basser ne bote bato ba o na kele Nigeria da ofele na ko se na nga fima ele mbapo avant na Nigeria bota na Londres mam na lobo kisa shoga yebya mo sale ko minga yebya mo zapte wana pona oloba ba natala ninga mona garçon na luke simple que jour esimba na oya mboka na osa bonjour kapinga na zongi pe na oya pona boulot ngana oya poto pona na oya poto te na ke boye oui to tika misho depuis que vous avez dans le bas au chrétien fabricat de héritier mukande eloko te poto ya nini mais depuis que on est au Borangunda ala tika koko beta loto te wana tika depuis que on Borangunda depuis que il poto libela zoze ya mukande bima kwa Kinshasa tika ya tika poto zile ya poto ve Matima Bila bonjour Nadi bonjour de Mukwaka mais nasambela nzambe na nga nde na voyage mpona baspectacle nyonso mpe voyage apoto mpe fo ekende na spectacle mpona luka yanga mo privé epesa ye te ekopesa lelo oyo yo félicité me koyoka bakolege na mosusu kolobaki mama Kalunga na age na ye akekoto na 23 heures c'est vrai nyonso asali et j'ai eu le temps de voir Ans Luzolo oyebi Ans Recherchez la paix avec tout le monde, dit la Bible, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bandeko bavo soya milai. Et tosukana wana. Les amis, c'est déplorable. Hein? C'est vraiment déplorable. Naoye bate Ans Luzolo. Eza kosila. Mutuzo sala eboye. Tellement le tokomi na ba Jérémie. Tokomi na ba artiste ope ya bazo sekisa bazo sepelisa bato mikolo yo. Bango donc bakoma nanu mwa moke bazonga mwa moke sima yango na il faut koluka kokritiaka bato mpona mpona en fait nayebi te est-ce que pour kosala base il faut koluka kaka koprovoke to koluka baproblème nde eloko na omituna bandeko na nga nasalaki émission moko nandimi kute un mois ekoki plus ou moins un mois ya mama Kalunga ba semaine na Ans Rando Ezongi. J'espère que vous vous rappelez. En tout cas, j'avais conscientisé en demandant il faut vivre na bateau. Il faut que mes place aux alliés parce que via Moulayo, on ne sait jamais. Bandeko. Micho, Micho. Toebi artiste Micho. Api moko ba comédien. Yamakasi joue vraiment ma aebi penza musana na quoi. Bon, bah propos à tenir, ça n'engage que lui. Et ça peut ont des problèmes, mais c'est un artiste aïbani, à ça la paix moussane bien. Bandeko. Ans a sali émission, parce que sali azan a kin mikolo, azo sala sala ba émission, a kendele ba mamuna yendenge zalagande ba ina oluka ba vina bango. A sala ki émission, ba tuna ki émission. Bon, on dira, il paraîtrait réunissant qui pas mal d'artistes presque belé. Ba tunier pourquoi Micho a été. Et parce que Moutunaye, basala ba misala place moi je me rappelle il y a un théâtre moi basala ensemble tellement qu'à je ne me rappelle plus ando benga Michokoto abenga Michokoto. Bref, alobi ke Micho aza elo côté et puis en elo côté mais pourquoi ezate ki Micho ngwa sali likambo bandeko nanga ezate ke baboyelela ki soki mwasi ba soki problème nini non kaka boye pour ni koluka ba problème place bato bazali nde Micho bino boyebi ba chroniqueur ba journaliste tout ce monde là nde bazala na bango bato ba problème bango bato ba matière ba luka ba créer na bon place likambo place likambo ezate et tant ba yoki ndengo na ba bengisi pe Micho nde ba ndi pe kofunda ke no talents ma ba lobi siko meza ndenge ni bandeko ndeko pe eta moto eta mobali quand même okoyo ko dénigrer tina ba niveau wana te
ata soki aza na eloko te ya ansi nini bandeko quand même moto ana droit à vie comme moto nyonso. Siko pourquoi il faut aya koloba ngo na média et puis mwana bato asali ye nini yango bomoni micho atomboki nde bozoka réaction na ye wana. Mais pourquoi zo provoquer? Pourquoi olukela moto ba problème? C'est pas gentil quand même. C'est pas gentil ba marambo yo. Na habité pourquoi ba Congolais toza boye? Pourquoi les Congolais nous sommes comme ça? Pourquoi bandeko? Ans a chrétien sous mama Kalunga que non Kalunga ye poto na 23h. Aye poto ya butu ya retard. Suko mutuna na ngezalia. Ye mutu aya poto ya 6h, tope ya 7h. Il a quoi et il fait quoi? Ans Luzolo. Kalunga c'est parmi l'artiste rare au asala et loko munene e gangi sape mokili bande robo ebisanga nani mususu. À part peut-être basaïsa. Bon, basaïsa ba plus na ba bien privé. Mais asala e lo mo pona bien toloba ya Congolais, ya peuple congolais nyoso Kalunga tonga école. Bana ya ba famille misusu ba ya rotanga na école wana ba misusu batanga gratuit. Boy bisanga artiste ni comédien sala de jelo ko wana. Na ebita monke na yeba te to na bosa na soka zali bande ko boy bisanga. Wa tonge lo mo boy. To orphelina moko boy to nini moko boy a réunissara batu. To bana moko boy bazwaka ba do moko gratuit. Apa ka ba biloko ezala ke non. Ok, au visiter mon orphelinat, au pesi moi ça qui a l'osso, pesi moi 50 000 francs. Bolo banangai. Yé a tongi complexe scolaire bande causer leur sakana nangote. Mais mutuloko la ans aya une émission ko lobake Kalunga ke poto 23h. Et puis quelle impolitesse. Yango bandeko, classe c'est important hein. Obita to loba marambo les gens croient que non et tozalaka toyaka je sais pas ko humilier ou bato batangite ou je sais pas moi. Bandeko, so ozi opportunité à aucune classe, surtout bato belé boye na bapoto, na Afrique ta mususu, possibilité zala kite on tozo ko en vouloir te ou encore to finga te mais quota classe en tout cas okozwa ba je sais pas oko apprendre belé hein, moi savoir vivre, moi moral, éducation morale et sunga makasi parce que babilo raboye et ça pas si ka tena soni bota la Kalunga na ans et careza ya combien a mukolo na musika puis aza mama a mwasi komo ko mankaka mutu ba respect mine de rien ce qui est base buluka forme muso c'est la base mais ce qui est vrai ba tout ebi que eza bezité et puis bizarrement azala ka boy après au senga pardon na mon ba bazali sele ba émission soit disant ans sengi mama Kalunga pardon natali kutu ba émission ngote mais il se moque de qui? Il se moque de qui? De yo oya ko finga bato posenga ba pardon. Bande onanga. Na o mela na émission te. Conseil kato eloko na loba na bande ko bolanda biso hein. Les amis vivez en paix avec les autres. Évitez ba problème. Parce que mitema bato et motema mona na raté. To ba na bilongi to ba na mitema te. Micho boyo ki ndenga lobi ke soit continuer à omona. Tela, obi ezala ba maloba misusu mukuse. Mais ma conséquence nango et cause à mortel. Il y a un moko to phrase moko so bat bana ba problème. Et lo ba mingi koyoka malamu to kotala phrase mo mukuse mais phrase wana bato yo ba kotisa mamba molili na kati ba oyebisa bino ke ekundaka bibembe ekundaka milimo bande onanga bo evitaka ba problème. Bato nyonso batumbolaka bango te. Bato nyonso basalaka bango mabe te. Mine de rien ka boye lokolo za na mwa 1000 € na yo. Ofuti tikeno ye Congo sangisi bato, ozo sangisi mo 600, ozo mo $600 na yo na ko sangisa bato wana. Oke oleka mundele sope kwanga na nini na soki babisika bakendaka na soki kinkole soki kapela soki oyo mboko oyo ezaka na soki oyo ezaka na nini na beach soki wapi. O bakati rapona ngende Brazza place ba ngolia ba maboke wana do omoni ke no yondo muto mi danser boyoki te awa bakumisi boss akoma soki je sais pas commerçant entrepreneur tout ce que vous voulez soki actionnaire comme oteka mituka soki ka ba problème place bat bazali nde forma oluka ba problème place bat bazali so komi na mbongo bandeko e na sensité
et c'est vraiment triste et regrettable. Bande okande na auto sabino conseil na ope sabino ezaka ke viva en paix ya boluka kimi ya place bozali toi ba toi to so le ki moto oza na ngoza ya yo vie na eza ya yo yena bobola na ya vie na ye. Pourquoi provoquer le pauvre mwana bato avandi na ya sali eloko te boweli eloko te olekaka na émission lobaki no ye ana eloko te aya eloko te poani mpona mwa 1000 francs oza nango ansi lozolo Dieu résiste aux orgueils dit la Bible et fait grâce aux humbles. Oyebi yango omoni bakongole ebele bakenda mosika te so moto akomobota mwa mapapu do veut dire akomoso mwa envol na vie akomomona bato biloko pamba kasi nde place nzambe akitisaka bato yango wana ya conseil gratuit ndeko ozoyoka ngai peut-être nzambe apamboli na bandenge moko boye obimisa mwa moto tala considérer pepe sa respect na moto nyonso oyebi lobi te nzambe alingaka ne bato bamimonaka te parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, dit la Bible. So grâce ya oza le père oza na oza nango pambola nzambe évite ta vie, ok? Zana kwa na yo. Soki oza soit disons le ki bato to poza na mbongo, c'est ton argent en toi. Pona bozwi na yo so balobi no bana kozwa charge ya bato oyo zo benga babola okokate. Ye mto lobi ke misho za eloko te pa na eloko te lelo so babisi ansa zwa charge ya misho akokate. Alesake alatisaka ye afutela genda ku akokate. Siko kibosango ya yo ya nini? Alors bake kalunga ye poto na 23h siko ye mto ya poto tongo ana nini ansi bongo bano babotami na bapoto wango to ba ye bapoto na ba 5 à 10 ans 12 ans ba olobani. En tout cas vraiment c'est eza mawa ya pasi moni batu musundi onde basila ba carrière batu ba okoma ko baye yo et pourtant vous vivez dans ce que vous faisiez le loso oza ansi lezo eza parce que batu balingako ya parce que batu basepela na osalaka siko tango komi kozwa ba problème na ba bato nyonso boye na bato balinga ko basutena ko ba obaye yo siko okoma nini lobi mais ba ke ndeko soko tiki bizaleli ote oze bandele shit na yo ouais bande on ngai c'était ça ya mokyo za ina ngwa koloba abonnez-vous massivement sur MDG de TV en foot sika quant à moi na moli mino mbala ya sima de bonnes choses à vous je vous l'offre c'était la grande dame na tole ket na bonzambe et nzamba pambolela ngai bino et ba bonnes choses à vous merci je vous l'offre au revoir.